on se qualifie pour la Coupe du Monde. Ok? Alors moi, je compte sur vous pour la qualif. Mais en fait, ce que je veux, c'est que vous vous restiez concentrés. Vous êtes les meilleurs. Maintenant, croyez en vous et donnez-nous cette qualification. Donnez à ce peuple qui a besoin de ça. Pensez au peuple congolais à chaque fois que vous allez monter sur la pelouse pour les barrages contre l'équipe adverse. Pensez au peuple congolais qui attend de vous. Et vous avez vu la déception. Kembo na kembo kuna na lola, kembo na kembo kuna na lola, tala banjelu bako yembela nkolo, kembo na kembo, alleluya. Tozongisi kembo panza komba oyo asangisa kito ope alingaki lelo tolonga na biso na quart de finale. Eza mabete, eza pe tomona ba Messi, tomona ba Cristiano, tomona ba Bampe, balongwa na ba quart de finale. Pourquoi pas nous? Merci na bande kone subo zali kolanda ngambote. Bonjour, bonsoir. Bisika ezwami bino merci pe na ba obabeti taka mbala liboso ya kolanda émission oyo masolo ya ndembo to solo lango ngana bino. Ebele bakanisa ki arotika na Maroc. To bandi likambango. Kouka azani na famille mbongo te. Michel Kouka azana na famille ya pauvre, azana na famille mbongo te. Azana na famille o ndenge moko na biso. Réalité oyo elekaka na Congo to elekaka na bandako na biso eza ndenge moko na Kouka Michel mwana veya na kwa koloba nini Kouka bambongo ba proposer na fédération ya ba marocain soki ezalaki ngai oyo na yebite soki ezalaki yo muto zolanda nga na yebite soki olinga kozonga Kinshasa esilika kate Kouka Michel Baye ko proposer Sumbongo na fédération ya CAN Mobimba ya FIFA ba proposer mbongo chaque match azara na stade image ya Michel Kouka est marqué mutu nyonso vraiment na bokebi tolanda nano interview na ye. Moi je regarde pas les matchs comme les autres supporters. Moi mon rôle est d'être figé pendant les matchs. Je m'entraîne à chaque fois. Ouais. Donc c'est pas hasard. C'est pas comme ça que je dors, je me réveille et puis je fais ça. Donc j'ai fait aussi des entraînements à chaque fois. C'est pour cela que j'ai un peu l'endurance là de faire ça. Merci. En route vers les stades. Merci, merci, merci.
RDC est en train de dérouler. Voilà, quand on est na début, awa tozongi na plateau na biso. Ndeko, yo mutozo landangai, diaspora. Ndeko Congomani, Brazzaville, Angolaise. Batenu sur place bozo mi bipai na bipai. Ba africain en général. Est-ce que lelo ceux qui zalaki yo na place ya Michel Kuka Lumumba mwana veya, est-ce que olingaki kondima ozonga bolongwe na championnat boza éliminé na quart de finale, olingaki kolinga ozonga mboka na yo po linga kango mingi parmi balbi chaque match chaque dans le rôle tant ba match zo betama yo bando kozala na prime no ya $2000 €. Chaque match on a $2000. Calculer tout cas na combien de matchs? Presque le match betama, samedi match betama, dimanche match betama, lundi match betama. Chaque match aux a 2000. Surtout calculer tout que tini ba comme la finale. Michel Kuka akoka ko bimape koya Kinshasa avec 12 000 15 000 $ na poche oya yemoko. Kolia na ye, hôtel na ye, makambo na ye donc il dépend de kaka na FIFA. Ce qu'on dit na FIFA, ce qu'on dit na fédération ba ya ba marocain. Donc alinga ki kozala erré akoya ko ya pe na mbongo na sombilo pango na Kinshasa. Ce que ça qui ngayo na ebité. Ce que ça qui Cédric Mouyanga na ebité. Ce qui Trésor Mwela to Pierrot na ebité ce qui tonga tozonga. Mais pour nanga na linga mboka nanga na linga Congo nanga ton équipe nanga toza éliminé automatiquement nako fanda su na mboka wana te na koza su po natala su match wana te na kozonga tellement na yaki na service ya musala tellement na yaki na compte ya société ya CAF na biso ya fédération na biso ya RDC ya Léopard automatiquement na zonga. Ceux qui n'ont supporter comme supporter simple natala ba match wana zandere mususu. Jango moni batebele bazo komelanga batebele bazo benganga awa. Ndenge nini Michel Kuka azongi na mboka a passe mwana veya vraiment lelo selinga plaisir vraiment ceux qui nazaki na Kinshasa vraiment longa ko même ba prime pa na ngai mais na ebinde to saka jango et selinga plaisir na ndenge o marqué batu nyonso ya Afrique mobimba sans compter Europe babande kolanda ma to mona ki même ba étranger bato ba vivre en Europe na Amérique Asie ba ki ko tala match ba ba ninga match ba yaki ba Zidane bazalaki wana ba Dadju bazalaki wana ba Maître Gims bazalaki ba Star Rebelle ba Jean-Claude Van Damme bazalaki. Donc ezaki plaisir peu kaka une équipe na biso Léopard auto mona ki tozaka na mutu moko fan oyo a marqué ba réalisateur ni tout bazane ko réaliser match ya CAN wana. Donc Michel Kuka vraiment bravo moi na veya au sadi biso plaisir malgré tolongwe ezaki bitumba il y a deux personnes mort fois Paula mort fois gagner mort fois à l'éliminer mort fois à la qualifier. C'est ça au babengi football toko beta li solo ya mwana mboka oyo ezala exemple pour na biso nyonso bamasa na ye babengi na kini kozonga te ndima ozwa mbongo famille na ye ebengi kozonga te ndima ozwa mbongo oya kosoma même lopango mais bazobosa ni toile ya mutu tango epelaka soki ameki ko maîtriser yango bien te nde memaki na berere nde memaka mutu na ba défaut nde memaka mutu na ba problème nde tomona ekomela bato mosusu. Lelo Michel Kuka soki andimi azonga kin parce que azana vision moulaye balobaka mwana mobile amonaka de loin ayebi koto RDC koto Léopard ezokende na max a tokozala qualifié
Wakobo ya ngonani. Yo mutu zolanda ngai. RDC. Ceux qui le toza qualifié te. Ezala passe na ngambu ya Michel Kuka, to ezala passe na ngambu ya Léopard. Onga na olobeza na ngambu ya biso nyonso bana mboka kasi 100% ezala peso passe na Michel Akoloba. Ceux qui na yebaki si je savais. Ceux qui na yebaki mbele na ndimé na ngana zwa mbongo o ya CAF, na ndimé na ngana zwa mbongo ya Fédération Maroc, ya ba Marocain po tala lelo tozana biso qualifié te na mondial kasi so ina ndime na ngabongo batu bakoloba mingi na yebi makambo tozoloba lelo ezonga na mars ceux qui toza qualifié na coupe du monde bokomona ndenge pe bat bako féliciter lisusu Michel Kuka bakoloba vraiment ndenge ozaboe omoni Mexique omoni États-Unis omoni Canada omoni vision mobile ndenge zalaka a signé na ye alobi ke ya pour le moment na kokende gauche te na kokende droite te vision na biso za to kende mondial yango moni mwana mboka alakisi bolingo ya kimboka na ye aboyi kotikala na Maroc parce que aza marocain te parce que akendaki na compte pe ya ba marocain te to ya CAF te akendaki na compte ya fédération ya Léopard ya moni bazongi na équipe mobimba bazongi na staff mobimba ndenge kaka ezalaka ba proposer $2,000 aboyi ba pesi jeep ya kanda ba bakisi suna mbongo likolo aboyi fédération ya nini ya kan baye ya FIFA baye pardon FIFA ba chembongo ba minato tikala na ye azala ambiance na match pour tous les supporters les équipes de ba Nigériens ba Algérie ba Marocains ba nani toujours simanaye batu bakomi ko linga ko kende ko fana na yaona yebse batu bana veya côté monsieur tozalaka mobondo yango monike même tango ba supporter mususu bomonaki balati bandimi balata varese ya RDC kase na mutema na ye to na kati na ye azani azani nani supporter ya Algérie ya équipe mususu yango ndeko eza eloko moko oto yo ko salela ngo analyse commenter partager liker est-ce que Kuka Michel ndenge azongi na mboka malgré mboka eza na passe malgré toujours souffrir malgré toujours na ba difficulté oyo okoki ko foutre la mwana ta minerval te Michel Kuka azongi na mboka po alobi alingaka mboka na ye aza Lumumba batutu bana kombo Lumumba batikaka toujours Lumumba alors azongi na mboka kolakisa ke alingaka mboka na ye alingaka pe équipe na ye vraiment yo muto zolanda nga soki ezalaki yo soki ezalaki nga tikilanga na commentaire nga ozala ndenge nini Michel Kuka ndenge aye siko Congo tobeta siko ndenge akiti dana Congo lelo ba proposaki ye déjà par ministre na biso tomonaki bakutanaki apartia kuna DJ Bidumbo est-ce que akopesa ye mbongo ou bien akopesa ye jeep ndenge aproposaki ya partia kuna po Léopard petan bamonaki makambo bongo batentation zoya na makambo wana babina totika nsima te yo pe ozo mériter kozwa eloko mais bobo sanate akendaki ye moko te bakendaki équipe mobimba staff mobimba ya bango ba animateur bazala kuna soki bo sali eloko yo o nazoloba lelo te ezala lobi pasi pona Michel Kuka boyebi mboka na biso ndenge vivre boyebi ba africain ndenge ba vivaka boyoka ki pe interview oyo bimaki à propos kaka ndenge étoile ya Kuka Michel ndenge brûlé lelo na kosenga na gouvernement na biso soki bo pesi prime moko même Egypte to loko moko et pas Michel Kuka mwana veya bo luka pe bo raisonner pour na ba mundele ndondo ba staff nyonso to bazalaki wana ba tutu oyo ba animateur nyonso to o bazalaki wana na Léopard bo meka un peu ko sunga bango ko sala moi geste pour na po bango ba feta kite bango ba ko fete ndesiko na minute na basi na bango na ba famille na bango na bana na bango o nazoloba soki bosali yango te
bozolu qu'il a déjà Michel Kouka problème ya santé na ye, problème ya bambasu, problème ya ba AVC, problème ya makambo belé bobi na kini maladie o ba koma obogela bato. Kaka bango na bango wana babanda ko bundisa baninga, kaka bango nde bazana batala toke mondial nde toke nde boye soto bito kende na jeune oyo mabezala to sani to éliminer to sani to casser to sani bako betelo moka na lokolo wana onga na esabine za frère bako betelo mo na lokolo et ça peut boye akoko hôtel masuti bako betelo mo pe na loboko to yimaka bango ndenge kendaka po tant d'aba beta on ba jouer na biso bana veya bana vita bana mazembe DSMP bana renaissance lipopo kutu kolobate to mona ne ba beta na ba biloko wana vraiment tant bozo pesa Michel Kouka mo eloko bo pesa pe ba o ba tika li staff na ba mobimba wana ba animateur nyonso to bazwa bazwa et ezala bien vraiment ezala bien pour protéger Michel Kouka ndenge kaka ezalaka alors to fan de la score li solo ya Lumumba to fan de la li solo ya Lumumba oh soko tuni même moi na biso il y a 2 ans et il y a 10 ans lelo 15 ans même bano ba chose ba diplôme Lumumba zalaka nani Lumumba sala nini na Congo Lumumba a servi à RDC na nini na tanga Zaire bana na bakoyeba te histoire mboka ekufa na micho histoire mboka ezaka o tozo vivre réalité présent na makambo ezoleka na est lisolo mboka histoire mboka ekufa tozo tanga bana bazokende tanga ba jeo ba histoire na classe ya makambo mususu oyo bayibi ata mutuna makolo place bandela te bamona pe bato wana te bayibi pe bandako na bango te mais lelo soko ke na place Lumumba bandeko kofana na résidence bayiso tala lopango Lumumba azalaka yango tala place Lumumba bureau place bomaka place batumbaka ezalaka tala place ezalaka bana babetela bango histoire ya mboka kasi lelo tozobosa na histoire tozobetela bana histoire ya mindele oyo lelo tokoko kola lelo pe tokoko kufa mais tokoma pe place yango wana te betela mwana lisolo mboka yo pe muto zali bana mboka diaspora bande konyo bozolanda ngo bozali bana mboka bo betela bana bino ba histoire mboka ezaka malamu lobi mwana koko ya kokoma pe président de la république lobi mwana pe akoko ya kokoma ministre lobi mwana koko ya kobeta bale tamba bando retourner ba interview ba sala interview nationalité nizanani d'origine na yo maman na yo to papa na yo tango azo citer ba village to ba territoire to ba province ya mboka oyo oyebisa mwana ezalaka vraiment kitoko pe na ba vacances soko zo betcha bana tour na mboka na yo eza vraiment malamu Lumumba lelo tomoni tolali tolamuke komba Lumumba banda koyokana te ekufa edinda biso muto abana veya to banda komona Lumumba oya biso mwana veya Lumumba veya azalaki wana biso toyemba na se na ba Sediki Muyanga na ba Trésor Moya na ba Stone na ba Mike Mayamba bango tout tozoyemba omona Jonas Kotoyo américain Seda Kotoyo donc animation totale kasi lelo esalinga plaisir na motema na ndenge marqué mokili mobimba tokende na biso bakani mwana veya pe abanda kokende tokende na biso bashane bana veya babanda kokende kasi na tango ya 2026 ou 2025 au kanya tour et bana ke oui RDC Léopard et loka makas bende le po ya te ba ko marquer mokili mobimba yango esalami na nzela ya Michel Kouka Lumumba mwana veya lelo tobosa na histoire mboka na biso tobosa na ke Lumumba bundaka pour le retour sur indépendance eza grâce na ye lelo Lumumba kombo Lumumba wana pour lelo to honorer ye boye ezali po abundaka ndemaka akufa po na mboka na biso
andimaka akufa andimaka tolonga na bowumbu to souffrance malheureusement souffrance yango ezo continuer et comment ya makasi par rapport au ndenge tozalaki tant tobotamaki tant tozalaki mike tant papa na biso bazalaki mike lelo bakoli bakufi biso bana tobotami totikali tozo continuer toujours na souffrance yango toyebi balumumba bazebele toyebi balumumba barobima kaka lelo lumumba bimi na match lobi lumumba robima na FARDC lobi lumumba robima na Wazalendo lobi lumumba robima pe wa kotombola mboka na biso oyo memango na niveau mususu Mobutu tomoni bato même étranger baketi na tombe ya Mobutu basali ba prière ba lobi ba okoloba tomoni pe na kini ba ope basali ba prière na ndenge na ba mpo na match ya Léopard malheureusement bakangaya na ba matoyi bakoko bakangaya matoyi Algérie pe kuna bazana bakoko na bango ba basali ba prière na ndenge na bango mais ya biso tellement mboka za na bitumba tellement mboka za na ba problème tellement ba réalité sur les en Afrique précisément na RDC na Est et ça là vraiment malamu te ya moni échec total oyo tozwaki na match wana malgré ba jouer ba beti balé niveau na mon équipe est comme vraiment baza féliciter mutu nyos to bete na terrain beti kitoko ko banda likolo tina niveau C ba beti kitoko ba Cristiano balongwa même na ba demi-finale et na ba quart de finale ba Messi balongwa ba Bampe balongwa pourquoi pas ba Neymar balongwa pourquoi pas RDC vraiment ezali kamandembo onga na yoko beta na yeka bosse tando ko beta lisolo mwana mboka ndenge aboyi $2,000 Michel Kouka aboyi $2,000 ya fédération ya ba marocain aboyi mbongo mususu ba proposer na FIFA aboyi kas RDC ko ki sabiso sonité RDC Michel Kouka a joué déception té pardon s'il vous plaît na seribino vraiment pardon oyo bolaka kiye bo pesaye Jeep bolaka kiye bo pesaye parce que soka fandaki na Maroc na mbongo ba proposer ki na chaque match be akoko zonga ndako nuna ba $18,000 kasi tellement lingaka mboka na ye alakisa sana bolingwa mboka koleka kutu na bato misusu na ba politiciens tozana ba na mboka andimi azonga na pays na ye na équipe na ye na staff na ye bomeka un peu ko pesa ye oyo bolaki ye na Maroc pona nga na mona ekutu Michel Kouka ondire ekutu alingaki atikala bino nde mutu na soni wana boyo c'était zonga na mboka pe okukuta na mokonza mboka so pe akuta na mokonza mboka na yebi soki mutakuta ni na papa na mokonzi azonga maboko pamba te azwaka enveloppe moko ya musuni so akuta na Fachi Beton na yebi déjà Fachi Beton solo laka bolaki Egypte bo pesa Egypte bo sombele même lopango boyebi place a futelaka boyebi kota zalaka awutaka musika na koloba te mais bato bayebi koto Michel Kouka awutaka koto tomoni bakuluno totolanda na etando na biso ya Gemidor TV ndenge bakangi 500 kuluna professeur moko université ya Iniken ba betie masase epa bakuluna donc koto bakata loboko koto bakata lokolo eza pe ndenge moko koto Michel Kouka zali soki lelo azwata Jeep wana akolekana na nzela nene soki lelo bopesi mbongo wana akola na ona ndako nene ya liboso nga na oloba azwa Jeep mais bopesi pe na lopango bwana mapango ebele bopesi na lopango ya bien en plus bo raisonner pona ba base na mususu baninga na ye o batikali ba mundele ndundu ba nani ba chef na ye mususu bazaza wana po azalaki ye moko te bazaki ebele ba ko anime koto o baza koto po soki bosali bongo te boyebi mboka na biso na mbaso boyebi mboka na biso na ba AVC boyebi mboka na biso na ba maladie ya njoko
bakoko bete njoko na loboko bako bete njoko na lokolo atele makate atombola ka loboko te histoire elale na Max Art photo kende mondial oyo eza pena confirmé RDC cette fois-ci 2026 ça a qualifié na mondial botikila kana ba commentaire peut-être musu pe na bosani koloba peut-être musu pe na lobité lelo ba pesi Michel Kuka lopango ba pesi Jeep ba pesi enveloppe musu ne pas Fachi Béton siko ba ninga ne o ba tikali o ba liaka na ba bina kana ba vaja kana ba lata na kabilamba ba lala kesika mako ba liaka ensemble lobé bozo Kuka danger soki bosali art moko bosali art pas Kuka bosala on peut pas misusu bo pesi Kuka eloko boye bien sûr a ozwa peut-être les Jeep ne lo msume ba ninga na epe bazwa mo ba enveloppe sala bien Fachi Béton yamba bango nyonso yamba bango ba enveloppe bazwa mais Jeep soki bo pesa Michel Kuka azwa Jeep azo mérité même ngamoko ma mi se tanga ngam kolango oh Léopard azalaki éliminé ma mi se tangi ngai ko tala boye ah mon mobile atiki famille atiki bana atiki mwasi akei depuis à télémaki peu à télémaka suka 90 minutes lelo komisa 20 minutes mon mobile akokite akoka pe ko sala crise likolo na ko lo bakuta sala ki déjà moi vertige ya ki mais chance ba supporter bazala kana ba yamba ki ende bozo mona na ba photo alinga ki ko sala crise moko oyo to ngato perdre à perdre énergie après na suka perdre à une défaite totale na 2 minutes etikalaki congolais linga mboka na yo congolais mboka na yo etikala mboka na yo Léopard etikala ka Léopard échanger te merci na ba joueur n'instu vraiment aux a félicité merci l'équipe mba technique merci na CAF na fédération na biso merci na bana n'instu o bazalaki liboso pe ya ko yetando ya kolanda émission oyo betandembo lisolo ya mboka ngana bino na yebi to kuta na numéro mususu ya sika kasi congolais lingamboka kobosa na teke RDC eza eloko ya makasi ane oyo ezoya balinga te ane okutu te kaka na ne oyo bamata bakita Léopard aza qualifié na coupe du monde tokobeta coupe du monde cette fois-ci na mandat ya Fachi Béton pe na bana nyonso oyo balingaka Léopard bozala toujours sima Léopard to lembate to yibi eza bitumba biso vision na biso ezali to kenende mondial bakani tozwa ngo shani tozwa eloko tozwa ka te eza coupe du monde yango yonanga balibi coupe du monde a tour yo ekoya en Afrique RDC Telema RDC Lamuka coupe du monde a tour yo ekita na RDC nga rêve nanga ezali bongo yango monike mwana veya Lumumba aboyi na $2,000 aboyi na ekozwa ba Jeep o ba proposer na FIFA alobi soki bo kabelanga mena ozonga mboka na ozonga nzela mako na base na biso na staff na biso soki bo boyi botika na ngome ngana zonga mboka na ndenge to yakina ba jouer oyo lingo koloba ke oui mwana mboka yeyo ya solo soki zalaki nanga boye bisangai soki zalaki bisima soki zalaki wili ngoma boye bisangai soki zalaki Daniel Saf c'est malheureux merci na batunu so babeta kitaka to libaku ya kolanda émission oyo na moni mutuma wa komini ngalo binde ko rigen soki zalaki ngambe na tika na ngana Maroc po kolako balaki na RDC ba yazwa mbongo ba yazwa Jeep na ndimite ba kopesa mwana veya bon akokuta apena mokonza mboka akutana kidana ministre toyebi ke pakolami ya bien zalé ata zuli lopango te ata zuli Jeep te mais aza mwana mboka kende ko servir nation et simbaka alobi
vision na biso ezali ke tokende mondial place makamba bien ezali akokende lobi mondial bakoyebisa mpe bon temo komi na États-Unis awa kozonga no su Congo te tikala nuka na mboka o atikali mpe vine mpe bongi tikala mpe na Maroc na nini na Mexique atikali tikala mpe na Canada atikali ozomona nzela eza molayi mwana mayele azalaka pressé te ngana bino tokutani à la prochaine na numéro mususu sika botikala malamu na mabota na bino bye bye.